Là, sur la centre. Là, la centre, pardon. Là, la centre. C'est bon, là, sur la centre, pardon. Ah, on a moto. Donc, on a bien tout courir, là, on a sur la centre.
priorité bande naie te somila les attaques les autres les a hôtel ma ce que ça hôtel ma wala na aussi me les boile mais les autres amour pas bien mon provocation si misale ja songa mkaye ni misale pas comme on a mettre si la bonne parce que sinon Fabrice Timba, Kunono Tembo.
La vie n'a pas été rose. Bonjour. Comment on papa Rémi? Papa Rémi a tout ça juste na régie des eaux en voie de eau tout ça c'est là où est mati. Loadi où est mati so village kuna a tout ça justement tout ça hôpital où est village ici il y a régie des eaux yango. Merci beaucoup on a présence là pour tout CP là comme là pour awan c'est là oyo et là on les bosso c'est ngala za koto depuis 94 na kota koto. Alors nzela oyo tomona bato baleka baya ba mesurage tout ça basala boye tout ça baleki on nzela okalamite ba bongisango jusqu'à présent tout ça boye tomona rata eloko bongo te rien. Or nzela oyo eza route secondaire oyo banda bwima so ba bongisi nzela oyo banda bwima ti les copains eza route secondaire oyo eko aider route principale ya sekola mvoadu on a désengorgé mon parking en voie. Tant voie sur que on voit ça l'embouteillage à Makassi. Or c'est là oyo. Tout le monde a même tant que tu dans la République ou tous les cas. Tant que l'embouteillage kuna même ba congestion na bazo ki manzela wana kuna pour l'embouteillage parce que là nzela oyo tout le monde a bango ba jeep ba République wala oyo les gars sima kuna. Ba les gars koto mais ti sikoyo tala nzela ndenge koma. Nzela ekoba donc moins santé. Mais biso tout ça koto ba moto wa mukebe ba to kwesu pour que milito zo mbule te. So mbule noki. Ah ça il était ba moto kweya ba to kweya donc moins ti. Et ça ba accident ah ba moto so ba tout à la rare so ba nzela o. Yango to sengi na bango ba konzi. Et puis le col surtout le col les alliés to uti ko voter. To uti voter ba kanisa biso pour nzela o. Pour nzela oyo soki ba bongisi yango eko aider mvoadu. Parce qu'il y a un voie de bako des engorgements, on peut dire que c'est là où et comment bien pour éco sougakuna. Babong sabison c'est bataille sur Barman c'est là où. Babong sabison c'est là pour côté milépé et développer pour ceux qui babong sabison c'est là milépé et développer et ça ça peut bien. Et on se sert c'est salique babong c'est là racheter c'est là où. En tout cas tout c'est peli. Bon le réseau tout ça sur nzelo ezala mabe. Ndileza mabulu dotozoni ko mafo pour nzela o yango to senga na bakonzi. Baza moté moi malamu babongisa biso nzela o parce que sunga biso population ba vivre à côté donc to singa babongisa nzela po esala biso bien nzela bandi banana na dépine o ya les copains et boti ti ba Toulouse po ke bwima soto ke boye eketina ba wunzi po ke tina frontière o ya Loadi. Cause nzelo pena tuzaka tuzosenga ke nzela ebonga po nzela eza mabe makasi eza mabulu makasi tokosenga ba bongisa biso nzela oyo po sala biso bien HD motocar nzela na biso oyo zokemisa biso fort do ba transport na biso comme do passe nzela mabe do na accompagner ba mkonza mboka ba sa nini po ba za solution nzela o do to comprendre nzela ko mabulu do to comprendre mi Congo passe ne do za bo do même ba clair ko déclarer to éviter de ça ndenge nini donc il faut pas appeler solution ya bien pour nzela o ya régime nzela ba fo sabato ba promesse ba peut même ba promesse bao tekena tatu ba bongze beto njibe tiketeka place teka mona pasa na kunata bime kuma hao ya foti bula bakuwa tina mama kuta wa nzela fo ya bonga beto mama yoko tona kukemba to sepela mama ututo njira to mona ke tebaka nouvelle ya président beto ya sika meko to na kata bois donc il faut to mona changement na kata bois là donc il place fo ya kuma kitoko régie to sepela donc il président sika meko to na kata bois la changement faut tu voir to mona bois balabala kuma kitoko ya kama ngana tatu mutuba ani bongo sebeto balabala usale to mambo kitoko po place ya bonga njira faut tu bonga sama to mona ke oui te kuma na président sika na bois la changement peut faut ya voir njira trop de promesses ba promesse to me ba promesse bete ke kana njira to na kukemba sama bima kuma awo merci. Bon biso difficulté to za na ngona nzela oyo en tout cas tout d'abord pour tout longa awa to koma na niveau voado déplacement et aussi moins wewa biso to taliba mabulu eza koto donc je sais ça la biso vraiment vrai passe les autres nzela oyo ko banda bwima ti ekende ti niveau ya les copains et ça quand même magala mose
ezala vraiment na prince moko ya bien pour tout ça quand même pe na facilité à transport. Donc yangwana tolingaki to votaki président na biso pour deuxième mandat to mona réalité parce que tondimaki tolingaki moko congolais azanakiti et tout ça ne sengo vraiment que non na deuxième mandat oyo tout ça n'est pour à peine assurance que vraiment to kosepela de souci na biso ngwana de yemoko même bisika zali ayebi que peuple congolais to sala ko ezali ki volonté na biso le yepe asala o eza volonté na biso. Bon concernant nzela na biso oyo nga tout d'abord naza wewiste alors to nyoka makapona koya koto surtout soki mbule noki to nyoka maka parce que ba pote wana batu mususu to bambizo kweya ba misusu pe ko bukana pona nzela mabe mamabulu ezali alors tuzo senga na bakonzi mboka bayokela biso mawa basalela biso ata nzela oyo po tozala mwa bien pona transport pe ezala bien to ekomaka soki mbule noki ekomi ba chauffeur ya wewa bakomi kotia lolendo pona nzela mabe mais sikoyo lokola toyebi ke to votaki peut-être pe makambo nyonso kozala bien parce que to votaki alors yango nde to votelaki utile pona po tozala ke non nzela basala biso nzela et puis courant biso awa courant pe ezosala biso pasi pona ba délestage oyo banda kala et puis basinga kokatana pona charge l'équipe trop fallait ba lukela biso ne voies et moyens ba pesa biso ta transforme sous et renforcer biso koto yo pour population ba yo ka moins bien pona tozala moins épais bien pona côté na biso oyo ezala pe en plein. Bon difficulté tout ça nango tozo senga na ba continue biso ba bongo biso nzela régie des eaux comme ça tout quoi koleka kamalamu na kati ya nzela ngo soki ba bongisa ngo to sepele mingi na kati ya nzela régie des eaux. Nzela ngo normal e bandi na depine ti toketi na ndemba kuna. Après ndemba to kotiti so yokuna so ba bongisa biso yango to kosepela mingi na biso ba papa to vana kati ya nzela régie des eaux. En tout cas beto kwa en tout cas tokana mpasi na nzila musa aveka na mfumo ya leta ya ibakisa bakaba mungolaka batu ya leba ntima po nzila bana parti ya kumontrer parti le kopevana c'est comme tina ndemba difficile OK nzila bamngasala ya nzila ya yakera kursi andre ambulance ya mfolo ke diminer ngomona nzila ya bamngasala ya nzila ya yakera diminer bambudia na mvoado po nzila bekona tina Toulouse mais ba ko bakipeke ba doverien ba sa ba tu fera quoi pour ba verien courant passer mas mpasi mamu mpasi na mpasi ça va ni solution bon boso na mfumo ya c'est au maire de la ville des manières fonaka awa hôtel nzila yaye mais au promoteur beto ni kuya rester nzila yaye mais jusque là tala ka monter dans montagne na partir le copé faire ça comment monter sur le vent tala difficulté ko fana yao mais depuis tout bela beto ni kuya kwa jusque là amiti na ko beto kwa ya metu bela mfumo na maire de la ville et ba ko ntia batan lemba to ka mpasi na nzila kwako ba moto ke souffrir nzila kubwa na kubwa surtout mfumo ka noka kwako to mwana ka nzila ko fana impraticable vraiment. Bon, nazo sala bon nazo presse pona kena nga église. Difficulté nzela fo babongisa biso nzela, poto sala bien po ba moto izokweka pamba tozo linga babongisa nzela. Poto sala bien. Ebeba kala, si tu na ebandela depine, ebeba kala vraiment. Bat bakweka wana. Fo babongisa biso nzela wana. Leta sala tout babongisa nzela wana. En tout cas to sepeli lokola azwaki deuxième mandat po babongisa biloko kolia. Tozana posa loso bana klasi wana kuta bana klasi tosepeli kipo na leta ofele mais abongza su kote kolia si tu loso ngala linkolia loso nalinkolia loso abongza makambo loso kende ke place te na vanda oyo 5 mwana kota na ndaku na bimakate kolia ya pasi makambo noso ya pasi wapi na kozula mbongo ya kosombela bapile na lala kamulili pona nini kurabiso awa ya pasi makambo nyonso pasi na pasi papa raisonner biso atana likambo kura atana likambo mai pasi yango ezana biso tozana biso awa na unze awa na quartier oyo tozana ngona pasi yango makambo zana ngai ya koyebisa yo pona oyoka ba difficulté na biso tozana ngo awa biso na unze a difficulté ya kura yango ezo nyoko la biso awa tozaki na biso na 2 jours ya kura me bache biso jour moko ya kura bakulu na bazo mena se biso fort na babutu oyo oko tambola na balabala te na 18 oko somba ata crédit ata pile
fo bakanga na nzela baboto lo telefone ozoke talela ata muinda wana po nini difficulté ya kura mai pasi nyonso fo ya mabena mabebiso awa na unzi si tu kura na mai asala quelque chose wana bakosilisa biso na bakulona na koboma biso tokela otoka koto me mususu mai 3 jours 4 jours ezobima fo boke luka ka 4 bobima kalibanda kuna boke luka boke siko luka mai po mususu 4 jours 5 jours ezobima te wana fo ba raisonner biso awa makamba kura si tu kura bakosilisa biso koboma biso koto na bakulona pona molili tozosenga bakonza mboka penza ba raisonner biso koto na wunzi koto pona makamba kura pasi yangoyo na makambo oyo ezo déranger biso ya dollar lisusu eloko lia passe okende fufu boye 1500 1800 wapi tokozwila bambongo wana mibali basala kate basala le tout balukela biso beta misala ya mibali basala po anini toza na facilité soki toza na facilité mino mikonzi bo fanda ngwende na ngwende libela na libela tosuki wana loba awa do likambo pendezo tungisa biso awa likambo ya mai courant. Donc biso batu toza sous à l'aise te tozalaki awa courant komona 2 jours après kozala na biso après jour moko ezate misiko bakati ekoma kutu donc un mois ekoma donc 15 jours ya courant musupo mona 15 jours kutu kokana ngote komona 10 jours kaka mais bata SNEL soki ba ye awa do bo pesa mbongo bo bimisa mbongo facture boye bo ba matina poto komona bakata na bango kutu courant. Donc biloko wana yango vraiment tozomona neti tozala biso na kata mboka na biso te neti tozala mboka bapaya. Donc yango wana baluka moye ba se ranger biso litali courant ya biso moko na inga to somba te ya biso moko mai pe ya biso moko ba ya letondi toza entouré na mai na kata mboka Matadi. Mais tu faut to kufa kanzala mai to kufa kanzala lumière. En tout cas ba konzi ba tele la biso likambo ba bongisa yango. Bayaka nyonso to voter to votaka pe bango melikama malunga basala ka to monaka na biso te mais batale la biso atana lumière na mai yango kaka souci ezalaki na ngai so bakaniseli biso na bongo nde kozala sengo mingi. En tout cas sécurité pe yango kaka likambo ezobebisa biso po sécurité koto nyonso bana na biso bakomi mobulu okokobima na kwembo ete na molili vraiment fo bakango kachi do soko yekola te po sala défense eza passe fo kufa. Donc yango ekomi na biso pasi donc soki lumière ezali bakobanga mais soki lumière ezate en tout cas tokomi na insécurité. En tout cas souci na biso ezali mokonza mboka ya liboso nanu atalela biso likambo ya mai likambo ya courant et puis ba école etonga mandenge atie yango na babalabala acha misala po bakuluna ba diminuer po soki misala ezali bakuluna bakozala suna babalabala te bango nyonso bana bakosala. Yango souci za na biso mokonza mboka atale la biso likambo wana. Difficulté toza nango awa ya liboso ya courant. Courant toza nango donc toza nango donc passe kaka na koloba. Difficulté ya liboso yango wana toza nango. Difficulté ya mibale toza na insécurité. Bakuluna bamiyibi donc ozolala mais ozaka mal à l'aise. Yo toza na kata ndako mais ozaka mal à l'aise. Ozana kata ndako no mais ozaka mal à l'aise. Bo tozo senga na mukonza mboka atala biso na makambo courant pour ceux qui éclairage eza nango ba difficulté wana mususu e ozala te po éclairage ezali mais ceux qui molili ezali batu ba profitaka na molili wana de on tozo linga mokonza mboka ayoka la biso mawa abongisa de to pona ki ye numéro 20 abongisa akokisa ba posa na biso. Dans le sens qu'il n'y a pas de salaire, salaire exact. Si on a une classe, na zone ni 50 francs. Fin du mois, ba fout au bon à malunga 50 000 francs ba fout pendant 3 trimestres. Vous n'avez pas même $100. Donc tous na difficulté si tous les enseignants, tous en cadre, tous pesa bana mayele, mais tous mécanisé te. Tous linga sko atala biso likambo ba enseignement, surtout enseignement ya tous lobela mingi makasi. Ah, tout ça, difficulté. Donc, awa, premièrement, na ba mai za la pasi, batoka ba mai ya ba mabulu, donc et ça la peut bien te pas battre. Et ça la bien te parce que mabulu wana ta toka mai wana mona ka izo sala biso ba mikusa, soke lingi te sala mikusa. Bon yango wana ka difficulté to ça na ngona ba insécurité ka ya bakuluna, muto mona pe auti ne musala ba papa mususu, ba yaka na mango reta mona ka 21h, ozomona kaka ba
bakulu monaka bakomokale bato donc insécurité yango nde toza nango awa bakonzi na biso batala makambo mpona donc tokolelaka na bakonzi na biso batala makambo parce que makambo eza bien te ozomona heure tardif omona mpe 21h heure tard po 21h nde eza wana 21h otambola bien mais tokomaka omona 21h bakulu na wana bapeti kulu na wana oyo babima sika omona kaka oyo etelema boye na biloko no bakomobotolo donc makambo toza nango yango wana kaka na pasi kwa kuna na niveau ya unzi ya tete nzila kena kunyokola beto ya zole courant penza ya vona na tama ya vona ya mbote mais na ba jour donc ya mekuma penza mafuata zo senga mikolo na niveau ya président Fachi Beton anitete mamba courant anitete peba mambo ya dollar faso dollar kena kona montele donc tala sikona minute ya dollar ya mekuma na 100 $100 et on a 280 000 francs congolais. Papa, ne sika na biso na quartier oyo. Toza na biso bien parce que nzamba la musa biso tout le temps. Mais na mokili oyo parce que toza na quartier oyo, ele oza no courant. Courant na kala toza la bien na courant. Mais pour le moment to comme la courant après jour moko courant. Et que courant au journée na bino po e ya courant c'est 18h. 18h on da oyo mo 22h04 bolali molili. Et quand il y a un moment 4h, 6h et que si après jour mort sur moi aux zones de comment la place na unzi à courant. À part courant. Nous avons un problème sous ya mai. À part mai banzela eza pena moi place. À part biloko wana. Na biso nyos ba peuple l'autre to la kaka dollars za ko matama kasi. D'autres souffrir. Kolia na biso comme la difficulté. Bato so bazwa mbongo olia na franc bato so bazwa na dollar toza ndenge monte de l'autre aussi ngapona mokonza mboka akitsa biso to ya dollar a moyen de vivre ezala bien bon ça so ba société nyoso tout ezala ka kitoko kolia po peuple so azolia na ye azosala na ye esala moi bien bon mambo o sala kite yemo yebe sika sukaki esika bandai na esika sukaki local peuple ezolela c'est que asisa ki manda na ye bien te loka sisi manda wecho leka o ezo bane bande toza posa to seka toza posa to za kana esengo poye kam to bongsi le so ya bongsi te mutu so azate na minute na mabele o nzame na mabele ezaye bokoko sala 2 jours 3 jours courir ya kanango te donc comment lokola jet de lumière coura pasi mai pasi banzela tozo senga na président Fachi Beton parce que to lingiye to vota kiye po to lingiye po aza président na biso ya jeune tout comme faut sala na ba jeune moya sala na ba mikolo ezate parce que ba mikolo nyonso basali moya to mona musala basali ezate afongola misala ba compagnie bato bazo chômer trop biloko cher neti biso na matadi tala vers amade ce comme na ba 1300 ba 1500 soko za na 10 personnes na ndako oza na 10 000 francs okolia ndenge nini dollar ezoko varier ti wapi dollar pesa mbongo na biso te dollar eza mbongo na biso te na Congo alors azwa franc congolais a renouveler yango po tozala bien po mbongo na biso ezala na valeur ba classe ya bana minerval pasi bana kobengana na bekole biso ba parents soko yebi ko débrouiller te moyo ko kotangisa bana isati alors ministre kabini oyo ya courant ya carrière basala tout baya côté de misango parce que po biso awa tozala pe bien bango courant na bango biso pe côté courant na biso moyen manœuvre za na courant ezate en tout cas président Fachi Beton nazo peso courage président nanga na lingio makasi nazo pesa yo courage pona musala oyo ndima Nzamba pambola yo okende liboso nyonso ya yo ya okosala na mbula oyo na 5 oyo okosala ekende toujours liboso.
fondation ya Ndiaye kanga beto mekatoka na mbanza Kinshasa. Ok. Merci, président, je vous la place. Beto kena sadila ntangu, samuna fête ve talakaka mambo ya beto, yake mambo fondation titulaire, yandi mekuvua kimvuka ya ifo na mambre façon kaka beto mevandila. Afo la parole. Merci beaucoup na président et ça la maragaka na mbula mais tokoluka ndenge nini ya korégler problème oyo tosala bolingo banima ebele soki botali ata na baville bafondation ezalaka fondation Kapi, fondation Thérèse, fondation Junior mais nga nakoyo mpe kolobake fondation Jackson Mbala natali nalobi jamais na kozwa kombo nanga na tiango na fondation parce que surtout ebele weba soki kombo ya moto eza na kati wana boyebake babien nyonso oyo bokosala ezalaka ya ye yango emonaka aseka ezalaka mpe na kombo nango bomonaka baeglise nyonso bakombo ezalaka wana ezalaka kombo ya bakolo wana me baaprese yango naningi naloba nini na fondation Congo tozala bolingo ezali fondation ya mutu te boyoki nga malamu awa na Matadi mutu akosa bino te président ou secrétaire trésorier mutu akosa bino te ke non fondation balobi kaka veuve orphelin nde akende kuna eza lokuta fondation eza na Mbujimayi fondation eza na Est fondation eza na Kinshasa fondation eza na Matadi ndenge bandeko na biso ya mwanda bazobenga biso je pense que na omona na bango lelo na yoki lobi nde baye koyebisanga ke na banyanga kuna fondation mosusu ebandi ça veut dire susi na biso eza nini tokabola message ya bolingo eloko ya liboso na basenga bino bobeta nanu maboko mpona nanu Matadi ville ya Matadi ezala difficile soko oke na bamboka mosusu bayamba yo ndenge bino boyambinga toyoka sango na kini ke soko oke na Congo central keba mibatela bazala motema mabe siko natuni bango Congo central yango ya wapi peut-être okozala na Congo central mosusu sofo yanga okobanda kaka Matadi komata likolo wana nalobi me soko lobi Matadi eza lokuta pourquoi nalobi eza lokuta na awa na Matadi soki bozwi mopaya bopesaka ye ya kolia bopesaka ye place ya kolala sans koyeba nano awuti wapi ake wapi alors après 10 jours bobandake ndeko na biso aza na pasi toluka ndenge nini awabanda mpe kovivre wana ndenga na moni lelo naza na epa na nga awa na Matadi nazofutela ndako nazosala makambo nyonso à cause ya bolingo na bino. C'est pourquoi bomoni nazalaka toutefois na kini soki nasala discours nanga na lobi tolinga na lokola ville ya Matadi ndenge baloba muluba moko afingisa baluba nyonso muyaka moko afingisa bayaka nyonso munyanga moko te afingisa banyanga nyonso. Ça veut dire eza mboka mobimba te ekoyozalaka motema moko eza bamisusu bazala motema différent. Lelo oyo pena nazwa yo RT make mbula na lingi na yebisa yo Fondation Congo tozala bolingo un monde vivant tozawana pona bino intérêt na yo oyo fandi ezani. Tout d'abord papa na kozwa fiche place boyi na fiche OK nazola isabino marque ya fiche fondation na biso eyebani na l'état. Ça veut dire tozana casier judiciaire tozana F90 soki osombi fiche na biso oyo tozotala basibar na bino bakarte na bango batie combien sei fiche na yo ekotikana na bureau yo bandi kotambola na carte barevena nyonso oyo fondation akobanda kozwa yebake yo mpe okozwa soki obeli yebake
fondation ça obligé ya koya kotala yo ezala munene ezala muke mais baya vraiment ba visiter bayeba ndenge nini osala nini olaleli ya mibale tozolite ke balobaka soki na loboko ezali bende moko moyelela eza te so tosangisi yango mibale okoyoka ekoleli tozosala soki kini esangisi mataki esangisi mbujima esangisi tobanda kotia baekole ya fondation na kati ya bamboka na mboka nyonso mpona kolite na bana na biso bamisusu baza awa klase ya bia batanga te à cause de minévoile soki totia bacentre de formation lokola ya baesthétique bacoup couture lokola biloko ebele okomona ke bajeune fille olie bana babanda kosakana yo boti mwana na yo okolisi ye après bayeba tiezi mpona yeba tiezi parce que yo papa okoki te yo mama okoki te kobatela ye yango wana siko na lisanga na biso ya fondation soki toza na bacour ya bongo tokobanda kofacilite bajeune na biso babanda kosala mosala nyonso topesaka leta te ngai nakondanaka makasi oyo natali na tv leta talela biso likambo oyo ozomona te yo mpe ntango osombaki ndako wana omonaki te ke eza libulu ekokatana leta ya atalela yo fondation kongo tozala bolingo viva ba mbala ya kondane leta yo moko nanu mikondane ndenge nga nazalaka na bino boye soki namoni defo esalami na fondation nga nalobaka te bamama nalobaka ngai parce que naza na force wana te alors nalingi ke awa toza moke par rapport ya liste bapesi nga eza mbula nde eempêche moto atindaka mbula azalaka te eza journée eza séjour soki ekobeta ebeti nango me nga nalobaka mbula ebeta eboya kobeta suka tosala nini tokosala manifestation boyoki nga malamu boyoki nga biso tosalaka réunion awa na Matadi na Kingakati hôtel ya Kingakati nayebi te soki président achangeaki place ezaka wana tosalaka wana parce que nga na umeli na kozwa yo biso toyema ntango oyo bokoki te biso mpe tosali après matanga tokosenga famille na yo mwana moko oyo boti soki obotaki te tokosenga famille na yo moko tozwi bakarte na yo na fiche na yo tokati topesi ndeko na yo carte na fiche ofele mpona nyonso oyo tokozwa ye mpe bango mpe bakobandozo mpona tobungisa mémoire na yo te yango wana bozomona kobanda lelo nga moko nde présentateur na bamboka nyonso natangeli bino moto akosa bino te soki oza te tokolanda famille na yo parce que mosala oyo osalaki na fondation réunion oyo okotaki na fondation il faut tozala bareconnaissant vers yo na mosala nyonso osalaki awa toyokani malamu nalobi bongo bapoliticien bautilize biso mingi awa ata elongi ya moto oyebaki ke aza politicien soki olobiki papa pianga 1000 francs akopesa yo te mais soki tokomi 2028 okomona kaka moto oyo apimeli yo 100 francs wana nde moto akoya kokapela 10 000 francs alors kolinga te ozala tiketi ya moto oyo association eza ya yo yaka na fondation 100 francs na yo 100 francs yanga soki evimbi tokosala makambo ya minene boyoki nga bien olie baya balobake boya kovote biso bozwa ba 2000 francs na ba 1000 francs lelo bajeune na biso nga Jackson nalobaka ke jeune ebele ebeba à cause de politique bapoliticien nde badebisango parce que nazalaki na entrée de afidèle tozalaki bana mike mais ye atikala komona ngo te mais oyokaka mboka na biso nde toproduiraka or ça veut dire mpona ngai esalaka nga place boyoki nga malamu bamama ye bapapa ye vraiment topanza sango mpona fondation lelo fondation ya Matadi ekokisi inani nani maboko
nayokaka vraiment nayokaka bien nasenga tike na biso apesa biso nzembo moko ya nzambe ya bien nzembo moko ya bien avasi po mwana vivaka na nzambe mbota beno mbota beno osalinga elenge nga mpe nayobi kikongoko bozidelaka simo ya pamba na obandolo ba maga artiste merci beaucoup esalaka elengi soki ezali fondation bongo ezala bonso lakisa esengo na yo lakisa mpo kolakisa keo eleki ya ne makei janvier ezalaka na mpiaka makei janvier ezalaka na makambo ebele mais esalaka bien amana aza image esalaka bien vraiment wana ezali bomoni bato ndenge bazali ezalaka kaka ngomi ya nzambe te ezali boye omoye mama aza na esengo bandeko mama esalaka elengi mpo soki oyo eza yaka pesa nere esalaka biso mpe makasi awa nyonso tino eza mapambola nini Comme une massue, une épée et une flèche aiguë. C'est ça. Après, tout la pourra que je sais que la roue, il y a une fondation, et la politique, et la fondation, et la tout beaucoup. Merci à ma jeune, à toi, merci à ma maman, merci à ma finance. Merci beaucoup, merci. Voilà. Et puis à Mimbaye. Otala liputo ya liboso, est-ce qu'il akangi bien? Ouais, est-ce qu'il akangi bien? Voilà, maman Tokoi. 34 secondes, 36 secondes. Otala. Ma maman bakanga maputa bayebi. Otala, songe ndenge zalelu. Otala, songe ndenge zalelu. 58 secondes. Une minute à 2 minutes aussi. Attends, jeune fille de Luka Awa. À partir de 20. Maman Massi. Pesa madame, pesa kuna madame. Nzikisa Mantseka. Bahangana Lurish. Mbiki Bazei. Mbiki Bazei. Mbemba Kudula. Mavuno Lando. Ndumaka mama. Maman Polo wa Tini Swa. Tsongo Mulai. Pakatanya, okay. En tout cas, na sepeli mingi pona komona ka ba mangomba boyeza bien parce que Congo pezale wana fondation Congo to lingana
tozala na bolingo nasepeli mingi parce bafondation yango wana eke nopesa bandeko bolamu parce bolingo wana parce yango wana tokozala nango ndenge tozovivre na mokili so bolingo eza te na basoso oyo yango oyo esangisaka bandeko mosusu oyo bazalaka na bolingo te bazala na bolingo mpona tozala kimia RDC ekende malamu mboka na biso ekende malamu mpona basoso ya boye nakopesa message oyo ndenge tosangana awa oyo alandi maloba elobi président fo toya mpona tosadere na fondation ya boye parce que fondation ya boye yango wana ekoki kokende mema biso liboso na bolingo oyo ndenge ye alobeli. Ok, eloko ya mutuya ezali nazobengisa bandeko nyonso bahabita ya Matadi baya ebele parce que fondation Congo tozala bolingo yango oyo na Matadi yango pe ekokisi mwa inane nango yango nalobaki nafanda na bango tellement nazalaki okipe na makambo ebele batu nyonso ya Matadi tobengi ba vadu ba place nyonso oyo habita ya Matadi azali baya ebele to sangana naza vraiment na esengo ebele ya kobenga bango appel ya lelo ezali ka nde tolobaka ke bolingo tozala na bolingo nande bandeko na biso mpona nini parce que lelo oyo tomonaka bato ebele balingaka moninga ntango akufi mais soki otali bien balingaka muntu ntango aza na bomoi yango wana omoni na bandeko na bamama bayaki make mbula ebetaki na ntongo makasi omoni quand même basali effort balakisi ke oui baza bana ya kati ya fondation vraiment na sepeli makasi merci vraiment monsieur kombo na nga papa André Matsantima Mampaka ngai nde président fondation ya awa na Matadi na sepeli na ndenge tokosangana na président fondateur ya Kinshasa papa Jackson Lumbala na ba membre na biso oyo ya fondation Congo tozala bolingo ya Matadi na partage ya ma pièce oyo to kaboli na ba président na ba membre na biso yango tozali kosenga pe na bandeko na biso oyo ya fondation Congo tozala na bolingo ya Kinshasa prochainement tokosala pe carnaval ensemble pona tosangisaka ba idée d'ensemble pona kosangisaka pe bolingo ya yango vraiment esengo eza ebele na manifestation na biso oyo ya fondation Congo tozala bolingo na ndenge ba membre na biso na ba oyo bayeko assister biso vraiment nasengi merci. Merci pas journaliste Samuna parole munu fasome tu bamuke président ya fondation Congo tozala bolingo ya Matadi mesepela mingi na kukutana na bampangi ya beto ya ba membre beto kena kumona awa na kati ya ville ya Matadi beto me voanda place mosi Samuna beto partager moi bilele yai beto me kabula na bampangi ya beto ya ba membre ya umukena kulomba pe na ba membre ya beto ya Kinshasa ya fondation Congo ya bolingo to préparer journée ou be date o toko sangana na bao Samuna beto voanda beto partager pe moi ba connaissance façon que beto me voanda awa kintwari na ba membre ya fondation ya Matadi ya pe ba membre ya fondation ya Matadi bagena lomba mbazi beto voanda ensemble na ba membre pe ya fondation ya Congo bolingo ya Kinshasa yao vraiment mugena lomba chance mingi na façon ka beto me voandila awa na façon beto me sala ba partage ya ba connaissance na bilele ya ebeno kena kumona beto me kabuna na ba membre ba kento na ba bakala nyonso malgré ba yankaka mwa ba absence malade mwa ba empêchement sinon samuna kutala mbele ba nombre beto kena yao awa sino ya yake fioti mais mingi ba melomba ba malade ba absence ba mambo mingi ba empêchement mambo ya ba famille ya vraiment na moi batu ya benememona ya vraiment fondation ya beto ya Kinshasa ya Matadi fondation Congo tozala na bolingo donc partage ya beto mesala samana kukabula bilelo ya beno kena kumona ba présence ya ba nyonso ba metelema awa
na munu président. Bolingo en tout cas na sepeli mingi na président papa Jacques Mbala en tout cas na sepeli na oyo azosala akabeli biso ayeko kabela biso maputa en tout cas nzambe apambola epenza musala nekende liboso to sepeli biso bana matadi mingi nzambe apesa ye makasi pe mayele musala ngo ekende liboso akontinue kosala bolingo yango azolakisa biso ntango nyonso ngai en tout cas na sepeli mingi naza na esengo mingi parce que asali kaka oyo te oyo ya liboso te asi asala nano yaka kokaba azokontinue nzambe apakisa ye mpenza akende liboso en tout cas na sepeli mingi papa